Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. RDC Turquie, cet accord signé entre deux États durant séjour et président turc en République démocratique du Congo. 3 morts na attaque moko ya bada fesalamaki mokola lelo na Irumu ba détail tout na édition na biso lelo o na zene sengo mingi ya ko présenter les bino. Bote édition lelo ebandi tika to fungola yango na bakor ezalaki signé entre RDC pe Turquie. Bakor yango ezalaki signé lors ya passage ya président turc awa na démocratie du Congo wa bisika kutaki na homologue na ye. Quelques accords ezalaki signé mais nini penza elobamaki na kati ya bakor pe avantage ya RDC za nini. Image pe commentaire. Question sécuritaire, économique, ezalaki au cœur ya visite officielle ya président turc oyakomaki na Kinshasa mokolo ya dimanche 20 février. Bisika wapi aye kosala séjour moko ya 2 jours ezali officiel. Président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki homologue na ene sengo mingi pe asentretenaki na ye oyazalaki accompagné na importante délégation composée na ba membres du gouvernement pe ba homme d'affaires turc. Atalisaki que ezali journée moko historique pour na ba relation entre Turquie et République démocratique du Congo en raison ya accord ezalaki signé na 2 pays ezali ko symboliser volonté ya ko raffermir ba relation ndenge président Tshisekedi alobaki alisi a tête na homologue na turc. Ba accord ngo ezali ko porter sur plusieurs domaines de coopération, notamment la sécurité, les infrastructures, la santé, les transports, ndenge bandikaki pe basaluaki coopération yango ekozala gagnant-gagnant, c'est-à-dire 50-50. Na ba domaine sécuritaire, ba solliciter soutien ya Turquie pour la lutte contre ba milices, ya ba groupe terroriste na Est démocratique du Congo. Président Edorgan akomaki dimanche après-midi na Kinshasa, première étape ya tournée na africaine ezali prévue du 20 au 23 février. Après Kinshasa ko se rendre na Sénégal, simanango kokene na Guinée-Bissau. Bisika azali ko continuer ko raffermir relation ya mboka na ye na ba pays africains. Visite na ye ezali symbole ya ko maintenir Ankara pe Kinshasa pe ko renforcer coopération dans le domaine politique, économique, sécuritaire. Le président congolais atalisaki. Tobo sanate ko visite au ezali suite ya visite au président congolais pe asalaka na Istanbul na décembre dernier. Tobo sanate ko boye ya président turc na Kinshasa ezali suite ya ba rencontre bilatérale au esalemaka entre les deux chefs d'État en septembre na Ankara pe na décembre en Istanbul. Na septembre dernier, président Tshisekedi a effectué qui visite moko officielle wapi bisika basinya ki lususu ba coopération économique. Président congolais a kenda ki lususu na Istanbul na décembre wapi bisika bazwa qui part na sommet Turquie-Afrique. La relation entre les deux États est au beau fixe depuis plusieurs années. Peu volume et investissement turc na RDC et commentaire de sous awa président turc Atema Kolonakati à Kinshasa. Entre les deux États, commerce bilatéral et Zaluko s'élever à environ 40 millions de dollars. Turquie a renforcé présence en Afrique depuis 2003. Volume y a échange na ba continent passe. Volume ya échange na continent africain et ezali komatase komatana boye balobi que Kinshasa et kozala moko ba partenaire na bango bisika bakoya kosala sous investissement ya mingi on a kosala les 2 pays ba kende liboso na boye aye lisusu pe ko confronter insécurité na ba région orientale. Depuis tobo sanate que Turquie azali na plus de 40 ambassades na continent africain azali présent presque partout na kati Afrique na ba compagnie na ye wapi bisika basala kamosala kitoko na boye balaki ke bango bakozala kaka balie ya RDC pour que développement ekota na kati ya mboka Lumumba. En tout cas ba accord ezalaki signé kitoko pe coopération entre les deux États ezo kende se liboso. Kinshasa
et l'équipe partout. Mathias Kabea azali ticket gagnant ya UDPS Tshisekedi na élection ya gouverneur kasi azali bongo pona Kasai Oriental pona nini baponier image et commentaire. Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi babimisi candidat na bango na élection ya gouverneur oyo kosalema na Kasai Oriental ezali bongo mwana mboka Patrick Mathias Kabea ye azalaki désigné à la suite ya primaire oyo esalemaki dimanche 20 février 2022 na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Après vote na second tour, cadre ya parti présidentiel azwaki 7 voix contre moko oyo ezalaki adversaire na personne ya héritier Yoka. Na interview accordé à la presse après victoire naye Patrick Mathias Machi a promettre na élection naye na tête ya Kasai Oriental ko pesa espoir na population ya province atali ce qui azali ko maîtriser ba défi grand défi à ko redémarrer vie na Kasai Oriental. Voilà yango alobi ki ye azali prêt à ko assumer ambition na ye. To rappeler par ailleurs que l'élection ba gouverneur et ba vice-gouverneur dans la province concernée ko salema le 6 avril prochain selon calendrier réaménagé ya commission électorale nationale indépendante. Ba parti politique nyonso bazali ko se préparer malamu pona ko pona ya bango ba candidat o ba ko représenter valablement surtout na union sacrée balobi bango esengeli ba tia nyonso na mosala pour que ba candidat na bango ba yeba ko représenter pe ko sala la vision ya chef de l'État. Yango affaire yango etikali à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Donc na Est démocratique du Congo wapi 3 morts pe quelques blessés naba personnes enlevées lors ya attaque ya badief o esalemaki mokolo ya dimanche 20 février nini penza esalemaki kuna bolanda. 3 personnes bakufaki dimanche 20 février 2022 près ya entité située na territoire ya Irumu na Ituri. Ba fonctionnaire délégué ya gouverneur bazalaki affecté na localité na limite entre Nord Kivu pe Ituri wapi bisika quelques blessés bazalaki évacués na ba soins de santé lors ya attaque ya ba rebelle ADF. Oyo selon information ba signé 5 attaques sur place na espace ya 24 heures. Yango ezalaki au cours ya ba après-midi wapi bato bautaki na village précité wapi bisika sur le champ ba bilan provisoire ezali bongo 3 civils tués na moto moko incendié suite na attaque répétitive wana ba activité ezali ko tourner au ralenti na agglomération wana bisika ezali ko se vider progressivement ba habitants ba bangi pe bazali ko senga na convention pour le respect des droits de l'homme batala makambo ya Irumu. ADF azali ko constituer danger makasi permanent pour na habitants actuellement na ba entité précitée bango bazali koloba que bazali poursuivre partout bango bazali ko se rendre na ba embuscade na ba route nationale pour na kotungisa population basengi na ba autorité compétente na coalition par DCP armée ougandaise basa la noki pour na ko traquer ennemi pe babimisa bango libanda ya mboka pour que population ezana kimia. Au moins 16 personnes bakufaki na 48 heures suite ya batak ya même comté du territoire d'Irumu na province ya Ituri. Batalisi que plus de 10 personnes bazalaki prises en otage na basaya wana pe kino tang oyo bamonani nanu te. Basengi kaka na autorité basala noki pour na kozongisa kimia surtout que ça période d'état de siège. Kinshasa et l'équipe partout. Macaroni roni pe spaghetti roni ezoteka ma partout tala ngona kwa ya veni na yo kasi kobosa na te vérifier le logo ya Beltesco ezanga te po yango nde ezopesa vitamine plus. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde a osala d'accord na spaghetti oyo roni et c'est quelque koyeba ke pâte
alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va kende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko liaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso ba maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali na qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to ezali na produit mususu babingi ya kitoko makasi babingi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité, on continue. Kasinengala a tout ça et rabino Mosala Ndenge Longo Bani te proposer une émission qui est politique et ça déjà en ligne na chaîne YouTube na biso. Là to yambi nani bo découvrir yango. To mona bino lobby na ambassade ya France kokende ko manifester mutu ya penza ya descente na bino ezalaki nini to nini bozozela sima ya ba descente au bozosala. Comment la présence ya jeunesse congolaise devant ambassade ya France ezalaki pambate ou bien te lelo oyo tozali na politique moko France aza ko sala politique to bengi ya France Afrique o lelo France azali ko imposer ba dictateur na kati ya ba pays africains et lolenge wana vraiment tozali ko sepela na yango te et na komona ka lolenge France azolinga mzo politique wana akotisa yango na kati ya mboka na biso étant que jeune congolais étant que congolais vraiment to sepela ki na yango te et yango monaki ba jeune bilenge patriote bazalaki liboso ya ambassade ya France pona koyebisa bango ete eloko bino bosala ya kokabola République démocratique du Congo et pana biso ekosimba te vi sommet oyo eselemaki na mokolo ya le 17 na le 18 na niveau ya Bruxelles ya Union européenne et Union africaine na kati ya sommet wana vraiment ya motuya makasi oyo esengelaki oyo esalaki ke bango bavanda ezalaki lolenge ni esengeli bakabola Afrique kokabola Afrique biso totali ki eza kokabola Congo pambatizane Rwanda nde moto asela qui demande wana mais justement puis, quand vous parlez nakata openza malobate quand nous parlons d'un sommet Union européenne Union africaine il y avait beaucoup de pays d'Afrique comment est-ce que sur base de quoi vous vous fondez pour dire que balinga bakabola kaka Congo oui tango eloko esali pokatinga maloba Rwanda nde asala qui demande wana Rwanda nde pesa ki yango na France et lesquels biso Rwanda ezali pays moko anglophone France ezali pays francophone et comment un pays anglophone azwa demande na eto et likambo na ya pesa ngo epa ya France pona ko réclamer partie ya mabele eza na kati ya ngambo na biso donc na ebité so ki na kati na RDC partie ya Rwanda ezala kakoto au Rwanda comme ko réclamer lokola France azaki porteur na yango amemaki na niveau ya Bruxelles yango monaki biso na ba jeune patriote o vraiment ba socialité no ba na souci ya mabele ya Patrice Emery Lumumba to kitaki kuna poto ebisa bango ke no to lingi binote soki bolingi bo sala makambo bo sala pays ya Afrique na RDC ekosimba te
pambate oyebi ozoleka na Mali oyebi omoni ba coup d'état o esalemi lelo o Libye lolenge ezali eza causé toujours par la France a bundisi Libye comme par terre o Libye bane ko sala pétrole makasi ngana to yebi yango et maintenant lolenge o France abandi ko yana ngo déjà na kati ya République démocratique du Congo étant que un jeune Congolais étant que un activiste to ba qui était eloko wane ko simbate to kendaki na France ko to tikeli bango memo après to longo wana to kei maintenant na établissement ya Union européenne to tikeli bango pe copie conforme ya memo na biso pona ko bisa bango to lingi eloko wana tout le monde ba congolais ko manifester ba congolais diaspora bien sûr ko manifester pe lobby ezaki moi matata moi mingi. Est-ce que cette manière de faire les choses vous pensez que manifester et ko apporter quelque chose dans ma revendication maman Nomi oyebi balabala ezali moyen moko kaka o esengeli peuple à s'exprimer. Ce que tous les qui na ba télévision, tous les qui na ni moyen souka za kabalabala. Et tant au moni que bato ba bimi na libana pona ko réclamer loko wana, c'est-à-dire esika wana nde esengeli basa la réclamation na bango. Pas to lobby bazo kabisote. Loko bazo kabisote, nous devons passer par quoi? Nous devons faire une action sur le terrain pour nous savoir que non et loko oyo biso to lingi yangote. C'est pour cela ce que moni mutabimi na balabala mama Naomi ngana konaka yangote papa mate ezali nzela oyo sengeli na biso bat oyo tozana mandoki te oyo tozana ma biloko ko bundela te maloba na biso na action na biso nde ezali mandoki na biso na balabala. Tout le monde qui sommet France, sommet Union européenne africaine, chef de l'État congolais Aboya qui kokende a Tindi, Azaya qui délégué, il faut dire que c'est pas qu'Aboya qui a délégué qui premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Vous pensez que c'est une manière pour lui de tourner le dos à cette histoire? Au moins, maman Naomi, ce qui a manière à retourner le dos à Ngati n'a pas même le premier ministre Samalukonde qui est là. Anga atindate lelo oyo esengeli na compatriote Félix Antoine Tshilombo ala qui s'afface au monde que nous sommes un état, un pays comme le Rwanda. Paul Kagame a matina parlement na bango ya Rwanda et azako craché sur la République démocratique du Congo devant la Kimia autorité mokota leka répondant yango. Combien de fois Paul Kagame a lobel a finga a critiqué biso et ba autorité congolaise ba vanda kima ba lobel ko moko te. Combien de fois ce qui est qui manière moko ya ko saboter yango voire même ministre alingaka kendete. Le premier ministre azali ko représenter gouvernement mobimba, c'est-à-dire le président Yaboy Kokende azali qui empêché entre guillemets à déplacer le gouvernement congolais et que tina sommet wana pour na ko siéger, c'est-à-dire baza d'accord na yango lokola bango baza d'accord nango biso peuple toza souverain selon l'article 5 de la constitution et nous disons non à ça. Ceux qui basali ba signer ba o ba kene ko signer na éviter ceux qui ba signer jusqu'à la donner information mon côté wana eza ko engager bango eza ko engager République démocratique du Congo te tomber République démocratique du Congo abina ba peuple ba congomani o baza na kati ya mboka wana. Dans cette édition à sport, président RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayamba qui peut échanger qui na président ya FIFA pe lisusu ya CAF sur ba projet de développement ya football en Afrique. Kasimi emi na démocratique. Chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé qui audience dimanche 20 février na soirée na Kinshasa. Na président ya FIFA, Fédération internationale de football, association PACAF, Confédération africaine de football, selon service et communication à présidence de la République Oyo, et livré information en lundi 21 février via Twitter. Rencontre entre président et RDC et haut responsable du football africain mondial Pélissousou et Salemi à l'issue à championnat interscolaire panafricain dont la première édition est organisée dans la capitale congolaise durant 2 jours, soit du 19 au 20 février 2022. Donc, qui contenu la discussion à Bango qui dévoilé officiellement te nyonso ezali kondimela que la personnalité balobela qui organisation la première édition la tournoi interscolaire du football au Salemaki na stade de Martyr 2 jours et l'été.
Notez que première rencontre entre chefs de l'État na numéro 1 ya FIFA ezali ko remonter au 20 février 2021. Les deux personnalités échangent autour et même projet lelo ezali déjà matérialisé kasi esengel kobo sanate que chef de l'État congolais azali déterminé à kotombola sport ya mboka na biso pe mingi Afrique pour que football na biso et kende liboso to comme professionnel pe to kende pourquoi pas ko kende tina niveau mondial. Kinshasa et l'équipe partout. Les langues qui les ont célébré journée mondiale de la langue maternelle les années tout découvrir ensemble. Le 21 février, les langues qui les ont célébré journée internationale de la langue maternelle. Yango ezala déclaré bongo na 1999 na UNESCO, même 21 février yango na 1952 ezala na 5 étudiants. Oh baaka bongo kolobela officiellement journée yango n'époque wana bisika wapi guerre ya libération ebanda ko salema esengeli koyeba que langue maternelle ezali première langue au mona yekolaka na ndaku na bango bisika botamela ezali moko ba culture o esalaka ko et déterminer pe caractère ya mwana langue maternelle ezali première langue au mwana ayekoli na monoko mama na ye na monoko parent na ye to pe na monoko tutelle moto azali kobokola ye ezali moko ya banzela o culture ya pe et se construisaka na ba espace ya monde à l'endroit ya ko utilisaka langue maternelle pleinement pe librement na différence ya ba circonstances nyonso ya vie akende wapi to azala wapi kobosa na te ke langue maternelle ezalaka toujours na domination sur ba langue nyonso o moto akoki koyekoya na vie na classe to pe na environnement na ye ya sika langue maternelle ezalaka toujours na prédominance po yango ezali langue oyo ayekoli ya liboso na vie na ye. Institut international du théâtre ezali ko soutenir résolution ya UNESCO ezali ko affirmer que reconnaissance pe respect à diversité culturelle dans ba domaine ya langage ezali ko inspirer solidarité basée sur compréhension, tolérance pe dialogue o ba action nyonso ezali valoriser na utilisation ya ba langue maternelle ezali ko servir non seulement ko encourager diversité linguistique mais éducation multilingue sensibiliser davantage multiplicité et la traduction linguistique et culturelle dans mon mobimba. Journée internationale de la langue maternelle ezali opportunité pour na bato ya ba théâtre et monde entier pe ba basaka cinéma ba partager ba caractère unique ya chaque culture ba langue pe lokola vecteur ya ba culture ba mot langue le sous rôle clé dans monde entier ya théâtre en tant que défenseur ya droit de culture chaque peuple tant que défenseur ya droit de culture chaque peuple azali la capacité à maintenir université na ye. En tant que défenseur ya droit de culture chaque peuple azali na mobeko ya ko maintenir universalité passant par diversité culturelle na ye. Peloso azali na droit ko garder langue maternelle na ye bisika uti lokola moko ya ba richesse ata kwa ke na pays mosusu mokili mobimba kasi langue bisiko uteli ezali très important ndeti ana opimokati di Congo tozali na ba dialecte ebele bon langue ya ndenge na ndenge kasi tozali na 4 langues nationales o ezali bongo Lingala, Kikongo, Swahili pe Chiluba. Mais école na école ezali na langue na yango ezali pe très important ko yekolisa bana ezali ko garder caractère unique ya culture congolaise o tolobaki te Kinshasa et l'équipe partout. Ezalaki édition il y a le 21 février 2022 on a zaki nesengo mingi représenter les bino. Merci l'équipe technique et soutena kinga mokona lelo na sima caméra tozaki na Hervé Zaka régie et si mama kina Timothée KMB supervision et héritier de cause toujours na coordination il y a grande communication Jimou Kenzga zaki wana pour la repérer la bino information mokona lelo tokutani prochainement en édition mosusu toujours avec le même plaisir et que servir bino pour informer bino comment devoir na biso tika na pesa bino bon début de semaine pe makambo kitoko na mabota na bino kimia pe sengo e umela tokutani mikolo ezali koya bye. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki
réalité ya bana ki réalité ya bana kino